Mbote na bandeko nyonso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na bino bisika nyonso bozali. J'espère que tout le monde aza bien. Biso toza bien ngoli na Nzambe. Nzambe azobatela. Merci na bino nyonso na nde bozwaka ton na bino ya kotala bilema na biso. Tikete Nzambe na lola apambola bino, Nzambe na lola amona bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveaux abonnés. Merci na ba visiteurs et merci na bino nyonso. Ndeko soko kuta na vidéo, ko bo santé ko s'abonner na chaîne na biso et ko tia moi like na yo bandeko eza gratuit. Pe na ba o nyonso déjà bolanda biso, bobo santé ko aimer vidéo, moi commentaire na bino et salaka bien. Voilà, les autres lisusu na recette na biso mususu. So guys, for those who speak English, just read and follow the image, okay? Okay, bandeko lelo skoyo toye na video na biso ndenge mususu tokoki pe kolamba ngolo na biso. Alors ngai na bino toko découvrir ensemble comment toko réaliser recette na biso ya lelo. Voilà, merci beaucoup. Voilà la famille, awa toza na ngolo na biso déjà to sokoli yango bien. Donc eza propre et toujours les cas na étape na biso ya ko assaisonner ngolo na biso. Voilà awa tozo sala assaisonnement na biso au vidéo eza na chaîne bino nyos bomona kiango na yebte so bat bomona kiango déjà mes vidéos eza na chaîne. Donc to assaisonnement na biso et to ko zo mungwa to chi comme na assaisonnement na biso mungwa eza ki vraiment ebelete to ko baksa mungwa. Donc to ko balola poisson na biso pour na ekota mungwa bien. On a toujours balola poisson na biso. Donc on peut utiliser ce qui peut au ling aux assaisonnement fish, jimbo et loko yo lingi ko salela au coquille toujours ko salela yango. Maintenant pour na recette oyo na tie juste assaisonnement nga wana et na mungwa pour na kwa saisonner yango. Voilà, on a toujours ça la bon on a banjela o to kata ki toujours tia pour mungwa ekota bien. Donc voilà. Tout toujours wana toujours continuer et to kotika yango épais ma pendant 2 heures de temps pour na ekota mungwa bien. Voilà. Donc wana sko yo to sisi et toujours tika yango épais ma. Voilà, après 2 heures de temps, toujours juste image mukie, toujours kalinga poisson na biso ya ngolo. Donc les aka attending to yebike loko les ambisi ya mai olamba on kaka directement au sali sauce oti okope toujours ko kalinga. Donc voilà toujours kalinga yango. Après de to koleka na étape mususu. Voilà wana mbisi na biso na moto ezo continuer ko kalingama awa toye na préparation ya ba biloko na biso oyo to kolambela recette na biso ya lelo. Toza na tomate, toza na aubergine, toza na ail na biso na tangawizi na biso. Toza na mayebo na biso déjà na sokola ki yango bien na fandisa ki yango na maya moto na chaki yango mungwa. Et toza na litungulu na biso, toza na céleri na biso et toza na ndembi na biso. Awa toza na préparation ya biloko na biso to bandi na ko kata matungulu na biso. Donc simple, facile, to tie vraiment biloko ebelete, mais ndé to lobaka eza recette, soko sepeli ko bakse loko ou soit ko longoli loko o longoli eza nango problème mon côté. Donc on a toujours kata ndembi na sorry. Tozo kata matungulu na biso tozo préparer biloko na biso oyo tokolambela na recette ya lelo. Pona ba oyo awa tozo kata ndembi na biso. Pona ba oyo peut-être botu na assaisonnement vidéo eza na chaîne na biso. Na uti osala ngo eza vidéo moko eza récent. Donc na go zo appel lien na ngo na ko tia na se ya vidéo oyo pona ba oyo bazwaki occasion ya ko tala vidéo wana te. Pour na botu na nga msusu assaisonnement ngo eza na biloko nini na nini na kati. Donc pour déjà na zwa ba question wana et na rocher la bino vidéo na se pour na boki etala comme ça boye ba biloko nini eza na kati ya assaisonnement na biso. Voilà awa toujours bongisa aubergine na biso. Aubergine to kolongola poso ndambu et ndambu to kotika. To tia poso mobimba te. Donc tout longola ndambu toujours tika et tout saleli juste demi aubergine na biso. Voilà. For those who speak English, so just watch the image, watch video and read, okay? Don't worry, just read and watch the image. I hope everybody's gonna be happy now, okay? The French speaker and the English speaker, I hope you all gonna be okay now. Thank you guys. Voilà, on a toujours continué toujours na recette na biso ya ko toujours préparer biloko na biso oyo to kolambela
recette na biso tokomi na étape oyo ya tomate. Voilà, tozokata pe tomate na biso. Nde nalobaka toujours la famille soko sepeli konika, feel free, donc zala libre soki omoni ki ngai pona recette nanga oyo na préféré na nika biloko nanga nika na yo mama, nika na yo papa, eza na problème mon côté. Voilà, to sisi ko kata biloko na biso. Na présentaki bino 4 tomates mais na saleli 3. Na saleli 3 parce que na monaki loko ambisi na ngeza vraiment belé te. So na saleli 4 na monandi tomate il est ka moi ebelé donc na tiki moko na yo ko salela misato. Voilà. Wana kikalungu na biso ezwaki déjà moto. Toye tochaki huile na biso na kikalungu. Toye sko toche aweza aubergine, matungulu, ndembi na tomate. Biloko touti kokata kuna obomoni wana. Otouta ki kokata yango na toche sko awa tozo balola yango. Voilà. Toko continuer ko balola yango et toko tika yango elemba. Awa bomoni mbisi na biso tokalinga ki ndenge ebimi e kalinga makasi te ke ekawu kasoki ndenge ni non. Tokalinga yango juste mwa muke ebimisi mwa mai nango wana et totia yango na nzungu tofindiki tozozela biloko na biso wana ebela. Voilà, tozo continuer ko kalinga ba légumes na biso. Donc tozo continuer ko kalinga ba légumes na biso. Après, tant que mon légumes na biso et comme kolemba, tozui mayebo na biso, toye ko boaka likolo, toko balolango ata pendant 1 minute bongo na ndenge ke tozo kalinga ngo ata pendant 1 minute. Donc on a tozo continuer ko balolango, toye ko zwa tangawisi na biso na ai na biso, toche to baloli ensemble et sangana bien. To ko do mai na biso to tie to baloli et sangana bien parce que il faut to tika mayebo na biso parce que to ebimbisi donc wana zanga na linga vraiment te kimbisi toke sala so ba minute ebele na moto non chebo yepo mayebo nga elemba. Mayebo nanga elemba e na yekozwa sauce na biso o etikala ki jus na biso etikala ki na saison na biso toche ki bongo po mayebo na biso elemba e mai wani kauki na moni mungwa nanga eza enough te na yekobakisa mungwa donc okomeka soko moni mungwa no ekokite o sala soit jimbo soit eloko yo lingi so moni ka mungwa ekokite obakisi so ekoki c'est bon. Et awa siko toche nzungu na biso na moto tozwi céleri na biso to boaki likolo ya poisson toye kozwa sauce na biso oyo tosalaki toye ko boaka pe likolo ya poisson na biso. Donc so bozolani na bino étape na osala awa eza facile même na ba image déjà bozo comprendre. Donc c'est ça, toye kozwa mai toche parce que biloko fo etoka toko ningisa yango juste boy parce que eza mbisi eza pondu te eza ndunda te to bando balola na lutu donc tozo ningisa yango juste bongo pombisi na biso epanjana te. Voilà, totiki yango etoka toye ko contrôler lisusu nzungu na biso comme na lobi toko balola yango kaka boye ko ningisa yango bongo po mbisi na biso epanjana te. Voilà, totika yango lisusu etoka. Et voilà, résultat ya biloko na biso yango yo eza simple et facile vraiment ya kosala mutu nyonso okoki no kosala yango nde na lobi soki eza eloko moko sepeli bakisa ou sepeli kolongola pe olongoli eza nango problème te. Merci beaucoup vraiment na bino nyonso nde bozotala belema na biso. Nzambe na lola apambola bino, nzambe na lola abatela bino, kobo santé ko partager, kobo santé ko commenter, kobo santé ko aimer vidéo yango nde encourageaka biso to memela bino lisusu biloko ya kitoko. Pona lelo la famille to suki awa to kutani na mbala ya sima. Bye bye.